Lingala News, elobeli ya bana ekolo Congo. Suivez Lingala News. La fin de l'opprobre. L'opprobre est une très grande honte publique. Où est qu'on peut s'abattre mépris na kat na vie. Alors tu parles qui na fin opprobre, tu vois qui kaya femme qui a perte à sang. A sali 12 ans en souffrance. D'abord na kat na Israël, ce qui moi si a na ba période na ye, azalaka empire. Et ce qui moi si a dépassé temps wana a commis plus empire encore. Et là qu'on soit simba et comme peu empire. On a droit contact na mutute. Ce qui a fait na mbete comme empire, ce qui a passé mutu mbote muta comme empire, a commis un danger public. Mais moi si on a tant na ye oumeli pendant 12 ans. So sali bakaliki na bo motobwe par jour na mikolo azaki na 4380 jours ya écoulement ya sang. Donc batu bakimaki a perdaki nyonso akomaki na opprobre lataki nzoto na ye asali tout po opprobre tika ye apesi mbongo po ba médecin akotaki bisika nyonso mais opprobre tika ki était azalaki rejeté akomaki moto akomi marginalisé akovana auto place mon côté la raison pour laquelle mokola yaki na kat na foule moyen aya libosote alekanaki na sima mais mokola obeka keno na ndimi kena nziso na simbi suka elamba ya moto oyo na kozala geri na passe nanga tango asimbaki azalaki geri hémorragie s'arrêtaki oyo esalaki ba jour ebele 12 ans ce n'est pas facile ce n'est pas peu de choses mais na mokolo moko opprobre na ye sukaki c'est-à-dire na kat na vie na biso si nous passons le temps des opprobres toyebaka keza na moto moko arrêtaki opprobre na kat na vie ya mwasi a souffert pendant 12 ans. Non seulement moi je suis en flagrant leader adultère. Na loi Moïse il fallait pas bomaye. Asalaki soni na kati libota na ye pona mobali na ye pona famille na ye. Même pona ye moko. Mais Jésus a arrêté au problème na kati na vie na ye. Alongole na soni na kati na vie na ye. Yesu alongola ka batu na soni. Ceux qui ont vivre soni na kati na vie na yo, na yebi nature na ngote, na yebi cause na ngote, mais ceux qui s'approcher na ye, ceux qui écouter na ye, soni ya vie na yo et ko s'arrêter. Alongola batebe na soni ba Bartimée o bazalaki ba mandia à cause d'une maladie na kat na nzoto na ye mokola kutana ki na Christ au problème na ye s'arrêtaki vie na ye changeaki Yesu aza capable ya kolongola au problème zo traverser na kat na vie na yo na vie ya mobali na yo na musala na yo na libala na yo po zan kobota aza capable kolongola au problème wana alongola na vie ya Anne alongola na kat ya vie batebe na kat na Bible aza les mêmes hier aujourd'hui éternellement. Ce qu'on peut s'y monter, mais on ne peut pas nailler, son y a vu, il faut s'arrêter.